tout ba fidèle téléspectateur ya journal télévisé on linga la facile charge ya bato nyo surtout ya ba congolais nyo surtout pe ya ba kinois en particulier ya bato nyo surtout vous comprenez que journal na bino yango esi e bandi beaucoup ta dina bandako parce que kala mingi te bozo so ba information ya bien ya impact na idéologie to ba kaka que journal télévisé oyo ezan journal number 1 ya lingala na kati ya Congo mobimba oyo journal bazo pesa ba information ça bien traité na source na ndinga bosaka na te na mokola lelo ngala na ninga lo bati boyebi ke muta simbi présentation à lelo pose en attendant kombo boyebi bino moko la joie ngo ya la tendresse moi c'est ya pembe maman palola ndeko palola pas senti toleka. Ce programme vous est offert par Orange. Démocratique du Congo, Mbotenabino, Mokil Mobimba, merci. N'enge Bozana, Liboso, la poste télévisée, on a bino, journal télévisé, on lingala facile, Yango et Bandi, Obolela, Obolova, Oyo, Bolingaka, Namotema Mobimba, Kasi, Tofungola, Yalelo, Bona Sabino, ministre ya jeunesse, sport, culture et art, Banza Mukalayi, Abatizaki, Révi et Zor de l'Équateur, il y a Grand Équateur, et les Kanakindengeni, Fabrice Bagazana, Nana Moati, pour un reportage. Salle paroissiale, il y a Notre-Dame de Fatima, na commune ya Gombende, servaki de cadre pour la cérémonie à baptême. Il y a bulletin liaison et sort de l'Équateur. Nyonso et bandaki na prière pour na kotika nyonso maboko ya Nzambe avec révérend pasteur Moussi. Mot de bienvenue et pesamaki na bourgmestre ya Gombe Doli Makambo na simande ezalaki présentation à livre et pa yaye moko président ya Grand Équateur Abeba Gaza oyo azwaki maloba pona koloba eloko nini etindi Grand Équateur bakoma livre oyo pe ba grande ligne nini ezali na kati ya livre oyo sombele suka ya bisanga ezalaki nde cérémonie ya baptême ya premier numéro oyo ya essor de l'Équateur par Yemoko ministre ya sport jeunesse culture PA Banza Mukalai boyeba ke bakonzi ya ndenge na ndenge bazalaki wana mo ya remerciement eyaki kosalama epai ya conseiller ya président ya Sénat Léon Kengo Adondo na kobima na bango honorable Célestin Mbuyu na président ya Grand Équateur balobaki bu nito na bande kuna biso ke eza bakomi kaka mpona Équateur te biso nyonso fo toyebaka ke mokonzi ya mboka oyo Joseph Kabila Kabanga asa asengaki deja ke biso nyonso bakongole tozala debout tozali kotemela likambo bomoko mpe elekama na lisolo esaleli lisusu ya lisolo ezali boko makambo tozalaka lokola barevi mpe bongo na bongo bon review ezali mpo kosombiti ya masolo kati ya biso kobanda likolo na se kobanda ngeleti epai mosusu bongo na bongo yango wana papa président ya Sénat alendisaki biso mingi te tokeba na likambo wana mpe tosepele lelo te na lisalisi ya bandeko bana Équateur likambo lekokisami mpe po ya bolamu bana Équateur mpe bana Congo mpe mokili mobimba poko esalisa te tosola kati na biso tosola mpe na bandeko basusu tala bulletin liaison et sort de l'Équateur bakomi yango po efanda na bibliothèque te ezali mpo na susi ya bana Équateur nyonso mwana nyonso Équateur ase procuré yango kotanga koyeba nini ezali kolekana na Équateur pe kosala nini po Équateur ekende liboso oyo Abeba Gaza elongo na Grand Équateur basali pardon ezali malamu po na Équateur mobimba eyoka Seni esalisaki atelier de formation ya ba formateur na cadre ya concertation genre élection na Bas Congo Fabrice Bagaza Chibulembi babetseli yango lokoli
Na cadre ya partenariat ONU-Femmes na commission électorale nationale indépendante, atelier de formation ya ba formateur et salemaki na zongo na province ya Bas-Congo. Moya orientation et pesamaki na questeur ya Seni Chantal Ngoichi Teweshi oyo alobelaki concertation genre et élection. Directrice ya ONU-Femmes, République démocratique du Congo, Françoise Ngenda Hao, abetaki nsoto na etutu na participation ya ba mama mingi na ba institution politique oyo eko favoriser émergence na leadership féminin. Vice-président Seni André Mpungwe alobaki que depuis 2010, Union africaine et procédaka na lancement officiel ya décennie 2010-2020 ya femmes africaines. Donc, ba mama, il faut ba participer na processus décisionnel politique à travers présence na bango oyo ekosala que ba mama pe ba vona bango eyo kanaka boka lokule. Yango na biso na seni. Lokwa tozali na batribution ba pesi biso ya kosala oyo ba beni mo mekano. Kosala na biso ezali kotala ndenge nini libeko ezali kozwama. Ezala misalo biso tozali kosala na kati ya seni et tenir compte na volet wana ya basi po epesa bango ndimisa ya kokota na kati ya processus wana ya monekano na mwa ba facilité parce que bazali na ba problème mingi po etali mibeko oyo ezalaki esalamaki kala ezalaki kozala na ba différence mingi oyo eza koekrase un peu mwasi mpe toza na devoir ya kozala mwa litoi na makambo wana po te makambo nyonso biso tokosala totenir compte na vole wana ndakisa na ntango tokotia babiro ya vote notamment na bamboka po totenir compte ke mama aza na mosali ya bilanga mama ifo alamba esengeli nini biro na ye ya vote eza mosika mingi parce que soki ezali mosika toyebi ke badivorce mosusu ekutaki kaka po mama longwe ake kokote. Ba atelier ya boye oyo Seni en partenariat na ONU-Femmes bazali ko organiser ezali mingi po ba mama bazalaka pe représenter na ba institution politique ya mboka mwasi kaka libala te eyokani. Boyebaka inauguration ya siège ya Alliance nationale des autorités traditionnelles le Salemaki bongo na avenue des Huileries na commune ya Gombe Jules Boulembi na Dadinzazi bazalaki wana. Alliance nationale des autorités traditionnelles au Congo ezui siège ya sika awa na avenue des Huileries na commune ya Gombe mingi penza na galerie Chabani. Inauguration na yango esalemaki lelo mercredi 12 novembre 2014 na présence ya ba invité Belé. Secrétaire général ya ANATC le Sa Majesté Mfumu Difima Bolso azwaki maloba pona ye ANATC eza na personnalité juridique pe eko regrouper ba chef coutumier nyonso ya République démocratique du Congo. Abakisaki boye mandat na bango eza ya 5 ans pe renouvelable. Donc na juillet 2015 ba candidat ba bongama pona ko affronter ba élection. Président ya ANATC le sénateur Mwami Munongo y alobaki que souci ya ANATC ezali ko se prendre en charge pe ko améliorer conditions de travail ya ba chef coutumier. Dire kaba ya ministre ya intérieur ya sepelaki na inauguration po elakisi na miso ya batu que ANATC eza bien organisé. Boyoka na mikolo lingala facile. Ezopesa biso esengo yango wana na félicitaki bango parce que toyebaki ke bazalaki na siège qui était un peu éloigné et puis na ba condition ya accessibilité ya bato ezalaki bien te comme bazui mususu awa to féliciter bango to sepeli parce que to moni que bazo prendre en main leur sort et que biso toza sima pona kwa poyeba souci na biso kozala que alliance et ça l'effort pona ko récupérer bato nyonso s'affilier parce que pona biso eza esengo to sala musala en harmonie au lieu ya ba conflit inutilement. Eyaki kokoma tango ya coupure ya ribbon symbolique et pas ya représentant un ministre ya intérieur Nasima ba bureau efungwami visite ya baloko ya ANATC salemi avec impact na idéologie. Secrétaire général ya MLC Thomas Lowaka Losenjola oyo azalaki pe parmi ba invité alelisaki lokole.
non nakanisi eloko oyo alliance oyo eumeli eloko bayende kofongola lelo siège na bango me nakanisi sérieux ali na kati ya organisation oyo me eloko na kosenga na bango mpo na bato barespecte bachef coutumier bango moko deja babanda nano kotia ordre na kati ya lingomba parce que yo moko oyebi na ville ya Kinshasa wa bato mosusu asombi kaka kozwa poi akomi mpe chef coutumier il faut bango basélectionner qui est vrai chef coutumier nani aza ya monyato na Alliance nationale des autorités traditionnelles au Congo match ezaki tako eyokani na basango mosusu tika toyesemino ke érosion ekaboli quartier 8 na quartier 9 na commune ya Njili eye lisusu munene na ndenge ya kosakana te ezo déranger population makasi. Reportage ezali bongo ya Chris Atweka na Bejemana. kokamwa érosion oyo tolakisaki bino mikolo eleki awa na commune ya Njili oyo ekaboli quartier 9 na quartier 8 bondimela ngai ke eye munene na ndenge ya 2 fois te eliele bandako ya bato plus de 10 parcelles eza ya kobuka na ndenge bino mongo bozali komona. Kozi na yango ezali nini? Lokola pe bakonzi babetaki yango kara na ndenge bazali kobongisa nzela kote ya Sainte-Thérèse bato bazali kosala nzela babetaki pe kanivo na bango kasi bakomisaki yango tina suka te mai ya mvula nyonso oyo ezali kobeta mikolo oyo eye na elulu ya kosakana te nde ebuki na kanivo ebuki pe bandako nyonso ndenge bino mongo bozali komona wa pasi pe mawa bana 1991 toyebi te bakondition babosana biso so baresonaka biso toyebi te tona problème série a mbula mibale kaka ebeti ya pamba ibule buka nini toboti bana pe bakoli ou tokome koza bakoko pe na position oyo yango ezali kaka yango siko tozo senga eske na Njili awa tozo na buku mestre oyo azati tala awa tokoyebisa lisusu na bakonzi ke baya na lombango ya kosunga population ya Njili oyo bazali kosufrir makasi na likambo ya érosion oyo baluka ndenge nini ya kostope yango po sino te koto yo na nzela oyo bazali kosala oyo ekei Sekomaf tiba Kongo kuna wele mvimbe kubuka na lisusu na ndenge ya kosakana te soki to stope yango te bosala quelque chose po boye seke bien te ingata na yebi te soki komi na Njili ezaka na bourgmestre bondimela ngai ke bavandeur ya marché central baza bongo kose plaindre na likambo ya patente. Reportage ezali bongo ya Ibrahim Dokuwa na Nana Mwadi. Ya solo patente ezali moko ya bapako ya leta kasi bato ya zandu batata na bamama bazokoka te po patente oyo ekotisi suka na mbutu boyoka bango oyo bapesi eza moke eza bato bakofuta te bato bazofuta ndambo me baye bazopoinse patente bateka ngo mbala moko oyo ya lelo bazoteka bateka deja patente banda soki bajanvier esi eleki baye kozonga lisusu bateka patente bakote nyonso bato bazoteka bato bazolela mbongo eza te bombonga patente ozwa otuna bango tokomprena te patente yana lobaka mingi ya patron ya bijou ese bapatron nyonso bakenda mpe kososa bapatente wana tala badokima ya gishe uniki oyebisi bango balobi ke ipo tofuta mbongo mpona baresense biso moteke ya desordre je crois eza badevoir na biso fotosala yango tosomba patente mais na baintimidation tokokanga basesi tosepela nango te tokendaki mpe kokuta Ali Mbembe Benjamin oyo azali administrateur adjoint chargé des finances a expliqué na kote na bango bato ya bureau eza ndenge nini mokonzi ya mboka à travers ministre ya Ecofin asali ya lancement ya campagne tozali na période ya sensibilisation oyo esengaki ke bakomersa baya bango kofuta période asi eleki normalement tokoti na période ya recouvrement biso awa mpona korapele bato na tobengani te tozo kosensibilize toujours bato ke baleka basomba patate na bango puisque ezaka annuel yango nezolakisaki bazala bacommerçant badokima bapesa mais ezala bakambo isolé oyo moto apesa ete mosusu foto te amonani pe te oyo normal fala asala suivi na ye awi esengeli kofuta patente oyo kasi modele bazosengela yango batata na bamama ya zandu yango te bango mpe balobi ke koteka nano eza te me bakofuta na bango yasol lingala facile charge ya bakongolais bondimela ngai ke famille
ya mwana moko azalaki na problème ya ba intestin ba remercier bongo lingala facile po na nzela lingala facile nde mwana na bango abiki bolanda reportage oyo ezali bongo ya Jani Diwa. Babengaka ye Bariki mwana oyo ya mukie bozomona ba image oyo pona ko rappeler bino ndenge nini azalaka mitio po nyonso libanda lingala facile ebelelaka batu ya mitema malamu bamonanaka mpona kosunga. Reporter ya lingala facile Jani Diwa yenda kendaki kotika lisungi na famille ya mwana oyo po basala ye opération. Lelo yo mwana biki akomi nzoto kolongo na opération esalemi avec un partenaire idéologie botala ndenge azolata uniforme po akende classe po ainsi abandi kotanga famille na ye basepeli makasi pe bapesi merci na lingala facile. Napesi merci makasi epai ya lingala facile pe napesi merci makasi epai ya papa Zakali pe napesi merci makasi epai ya papa Jonasi Manani. Napesi merci makasi mpona mwana oyo. Napesi merci makasi epai ya moto oyo asungaki mwana oyo. Abimisaki mbongo na ye asungaki mwana oyo. Lelo oyo mwana bomoni abani kotanga grâce. Moto abimisaki mbongo Nzambe apambola ye bandeko ya bolingo malamu bolemba te. Mwana oyo abani kotanga grâce na zali koluka kaka lisungi atanga pamba te lobi mwana oyo akozala moto akosabisa biso. Charge ya ba Congolais bonzimela ngai ke ezalaka lukuta te tala ndenge lingala facile ememaka charge ya mwana oyo batu ya mitema malamu mpe basungi ye lelo oyo abiki michopo ezongi na kati ya libumu akomi kovivre kitoko pe azokende classe polobi aservi mboka na ye. Ah lingala facile yo il faut zala kaka yes son. Adéranja bango makasi moyibi ya bakable kuna na quartier Manenga la commune ya Kimbantseke population babomi e po pasi l'équipe landa. Reportage ya BG Manda na décrit sa tueka. Bilieki bikoki oyo bozali komona akufi boye azali mutu ya sinete kasi azali nde muyibi oyo anyokolaka population ya Kimbantseke na ndenge ya kosakana te. Awa tozali na quartier Mangana moyibi oyo bozali komona boye population méchant ya kosakana te tellement banyokwama mingi na bamiyibi oyo bazalaki groupe na bango misatu bayibaka bakable ya batu koyiba bapondu kasi ya lelo nde ezalaki libabe boye bazalaki misatu oyo bakendaki kosala opération kasi mibale bakimi tula mwisi ya zaza oyo lokola libabe elataki ye population barécupere frappe lo zaza oyo azwi ememi eti na liwa botala bino moko pasi pe mawa ndeko oyo akufi oyo ani mutu normal te aza moyibi oyo baodegade biso chaque fois baodegade biso chaque fois yango wana ye akoye libere na ye to bali systeme oyo ya okangaka batu kobotolaka batu biloko baya quartier baya balingeli ebuli bakabe oyo batiela biso bechanso apamba bakoka bakosa biso bakotia biso batielaka biso te tokomona bariske kota mpo oyo soki vetinere ebeto kotambola te okela biso mawe bote biso kona na Kimbantseke veni kipanzwe tala nyonso oyo ezali pona nini bakable ya courant oyo lokola courant ezalaka nango te na Kimbantseke bamiyibi mosala na bango ebotama ya kokatakata bakable na ndenge ya kosakana te ndenge bozali komona boye bayaki nde pona koyiba bakable na ndako ya paster kasi Nzambe abeti bango fimbu kasi boye tokoyebisa na population ke botika kose faire justice ya kokoma na point ya koboma bato kasi soki ezali ke bokangi moyibi po mema eti na la police po justice nde ekata makambo po boye penza seke bien te po bozomima liwa. To continue lingala facile na communiquer écologique oyo. Ba famille Kikuta Nzekele, Dinganga, Lumbemba, Ndotoni Lukunga Jean-Marie, bazali na mawa pe pasi na motema ya koyebisa baninga pe bayebani liwa ya papa Noko pe beau-frère Joseph Lukunga Ndotoni oyo azalaki na 82 ans. Ye akufaki jeudi 6 novembre 2014 na centre hospitalier Gaonda.
levé à corps na morgue ya clinique Bondeko et ça bongo prévu pour na vendredi 14 novembre 2014 na 13h. Corps et kozala bongo exposé na numéro 9 bar B quartier Kunda 1 na commune ya Matete, référence église Kimbangwiste. Enterrement de kozala samedi 15 novembre 2014 na village Kiosi na Madimba na province ya Bakongo. Congo, brasserie number 1 avec XXL. Bonne Tumelanga qui est sponsorisé qui finale ya squash et les Kanaki avec un partenaire idéologie Pati Mwamba l'international à Zalakiwana. Bonzi Melanga brasserie number 1 Bra Congo na produit na XXL Bazalaki Bongo na championnat du Congo ya squash 2e édition avec un partenaire idéologie Oye Bandaki Bongo le 5 novembre après finale ezalaki nde le 8 novembre 2014 oyo kaka na cercle Elaïs boyebake 44 participants nde bazalaki 36 pour la ville ya Kinshasa 4 pour la Katanga 2 pour la Bakongo pe mibale lisusu pour la Nord Kivu. Kasi final côté ya ba mama et pozaki nde Clémentine Ngalula na Patricia Katembwe bandongwana ki na ndenge ya kosakana te na suka Clémentine Ngalula nde yaki ko gagner côté ya ba papa nde zalaki Pascal Kachama na Jean-Marie Bezombi bango pe bandongwana ki na suka Pascal Kachama nde yaki ko gagner ba pesa ki bango ba trophée na bango avec un partenaire idéologie esengo zalaki na ndenge ya kosakana te na suka boyoka monsieur Simon Yoka oya za bango président squash ndenga lobaki ka na sepeli na très content na championnat du Congo ndenge leki na sepeli na ba joueur na ngai congolais ne ba beti c'est la fédération surtout les ba joueur mais oyo na sport tous ba joueur na sepeli na XL donc talaka XL donc moi vous dans le de la XXL donc merci na sponsor Bra Congo na zo soutenir na ba sponsor donc merci donc la qui soutient ma casse na XXL. Bondi melangai que Bra Congo brasserie number 1 atika la kasimate surtout na bevenema ya boye ayaka wana kaka pona kotia pe poana ye et surtout awa XXL et melamaki pona énergie en tout cas oyo nyonso Bra Congo asalaka soki ondimi te ozaka mutema mabe pona Bra Congo ya nde likambo ya pema yasol. Cinéma pouvoir oyo ya président Jani Diwa bonzimelanga ek basaleli bino piasi ya sika na kombo zem nanga na kobokola na kobota bolanda Benjamanda papa elbanzi ya pembe ndenge abetseli yango lokoli. Tchasa Congo mobimba bino bato bolela cinéma pouvoir oyo elakisaka bino bamate ya kitoko kitoko oyo ekumamaka na ye moko Jani Diwa leader ya Moamba ayeli bino lisusu pièce ya sika na titre na yango zemi nanga na kobota pe na kobokola exemple ya liboso botala mwana mwasi oyo akendaki kolongola zemi na ndako ya docteur akufi botala ndenge docteur azali kokunda ye kokamwa bongo mwana mwasi oyo alongoli zemi atie mwana na kati ya sachet botala ndenge azali kokende pona kobwaka zemi yango somo oyo mosusu mwana mwasi oyo azwaki zemi na ye pe ayoki posa kobota bate kotika ye na maternité tala ndenge azali kokende pe aboti mwana ne kitoko elenge ya mwaiti ebongo oyo ya suka mwana mwasi oyo motema ya ndoki azalaki na zemi abombeli baboti na ye na ndenge ya kosakana te tango pe pasi ya kobota eyeli ye alekani na sima pona kobota aboti mwana na ye alingi abwaka ye na toilette mwana lingi Angelu ya bato président ya groupe cinéma pouvoir Jani Diwa leader ya Moamba alobaki bui mardi ya le 18 bozolanda film elemno ya sika makambo eteli bazemi titre ya film zemi nanga na kobota na kobokola suka masolo ya kosakana te mutu arate te mardi ya le 18 na 23h jeudi na 17h bino suka na film bakosentir bakomona pende eloko ya kitoko ya malamu
ezosepelisa bana kini réalité na cinéma pouvoir oyo eswie mitali filme na bino yango wana tala bilenge Jani Diwa bilenge oyo Jani Diwa apesi na TV cinéma pouvoir eza likambo ya pouvoir tala boyeba mpe bokanga ke mpo na koluka kotala cinéma pouvoir boluka yango mosika te sur Direct TV à ne pas rater po avec Jani Diwa leader ya mo amba azali ko préparer bino ba pièce ya kitoko toujours pour na kopesa conseil na jeunesse congolaise boende zalaka ingata mokolo ya dimanche 23 novembre 2014 oyo na terrain triomphal ekoyinda na ndenge ya kosakana te frère Pichu Mwanza ata na mama na concert kuna ya ofele bana na nzambe boya ebele bolanda ndenge Jeremy Yoka beteli yango lokole Kinshasa baoyo ya nzambe tolo bamene ya solo lipamboli ezongi lisusu na kana bino bana ya Kinshasa boyebaka frère Pichu Mwanza moyembi na nkolo le chanteur par excellence oyo akundolaka maloba oyo ebombama na kati ya Bible abengisi bino na mobange na concert ya louange pe adoration oyo ekozala dimanche 23 novembre 2014 na terrain ya boulevard triomphal boyebi esika maloba ya solo ebimelaka kiti ya bokonzi ya nkolo eninganaka ntango ye ayembaka kasi esengeli boyebaka bainvite ya ndenge na ndenge bakozala lokola sœur Nadine Monga, sœur Lydie Nseya, pe frère Farmalola, ekozala soma nkembo na nzambe ekozala wana putuluma komata makala makotikala na mobange ya journée de louange pe ya adoration oyo. Le 23 au dimanche le 23 na 14h awa na triomphal. Mutatikala te na ndako. Papa bongisa mama bongisa bana bongisa papa boya awa après ba kiliti to en 14h donanda ko tika te bwa to bina deuxième regard to bina Yesu aza bien to emba Yesu aza molongi Yesu lombene tumba Yesu embouteillage moto aza kaka moto manzengo nyusu to na boya to kutanawa to célébrer nzambe na 14h juste concert et bandi to ya to ba Yesu aza bien oyo penza lingi ayamba nkolo peba oyo ya nzambe boyebake ezali eloko ya korate te mpona koprepare année prochaine kitoko okota na nkolo na lipamboli na yo nga akekanga place ekani papa sunga ekeza yebotema ikambo ya desemeleka sangwe tamboli o papa Lutumba Simaro akufi kasi bonzi milanga ki akufi te aza bonne santé bolanda beje mandana gelon mbembe bakitaki sur place ndenge ntango etambolaki Kinshasa Congo pe mokili mobimba ke artiste musicien pe monument ya musique congolaise le poète Simaro Vieux Lutumba akufi boyebaka ezali ya lokuta na ndenge ya kosakana te po kamera ya lingala facile ekitaki awa pona kovivre likambango bondi melangai ke tomonaki présence ya ba autorité ya mboka oyo bayaki pona kotala santé ya papa Lutumba ndenge nsango etamboli soki ezali ya solo ki akufi lokola honorable Gentini Ngobila, honorable Pacho Panda, honorable Zakari Bababasu Echiku Mwambila, madame Marie-José Kazadi o azali dirkaba adjointe ya ministère la culture peto monaki lisusu Sek Bidens le grand maestro pena Willy Tafar o azali administrateur pe manager ya papa Lutumba Simaro balobaki boye na micro lingala facile. Heureusement na komi na moniye to sololi il est vraiment bien en vie mais azobela makasi situation na ye ezosenga vraiment évacuation. Il faut qu'il y ait des soins appropriés dans les hôpitaux spécialisés. Zakaria Rasurenga pour na lengaki na nzoto master koda ebo ete master. Papa Lutumba c'est mon ami. Ayebi tina kana bibu angane to sola ko yangana ye.
aza papa moko symbole ya culture ya mboka ekanga ye na Mexique ateka amatisa drapeau ya mboka likolo mingi batexte na ye fu batanga ngo ndenge leki na ye kondo kestera bana koloba batango na bauniversité ye soki nzembo lokola vers cassé eza dissertation olandango nyonso nateka moko wana ngana na nyongo na ye libaki nyongo na yango kufa te futa nyongo lutu nzoto eza nani mwa parti ya nzoto eza na mwa nungunungu mais kala mingi ti ya kovoyage akokenda na mboka oyo bainstitut eza makasi mpona basoin ya santé bakosalisa ye mpe aya kozongela biso awa mpona kozonga tokende ya mbe na aéroport mpe tokokumisa nzambe ndenge santé ne ekozonga mongo tosepeli tomoni kulutu vie simaro aza d'abord grand kino oyo asali biso baplaisir ebele ndenge honorable pacho alobi ayemba nyonso ayemba basi ayemba bomoi ayemba mibale ayemba mbongo ayemba basituation nyonso tu oyo kozala nakoma bakino tu okommença par gouverneur ville ya Kinshasa bakino nyonso tu totasima ya vie oyo mpena muta mutu ya biso bato nyonso mbiaka Brazzaville donc koloba te donc via zanye mobimba eza nde kaka nde problème moni mwa mosala presse oyo boye il faut korécolter mais kotraite information avant kodiffuser ndeko ya panzi sango oyo boye ya ye moko alobi yango abebisi mitema bato ebele bato balali te monde entier bato balamuki na retard bato bakositoka moto moto aza na ye tofanda na biso nzambe abakisele so mikolo ebele parce que toza na besoin na ye ebongo ye moko lutumba simaro aloba te poizwa 0 na défi elongi te naza fantôme te oyo ezali papa bitumba ndeko wana oyo ayokaki plaisir ya kosala eloko wana adérange bato ebele adérange bato ebele plaisir na ye ezali ya ye moko me ayeba ke liwa esalama mpo na moto nyonso nalobaki tout à l'heure la soki omesana kobeta mbunda na tolo ya moninga mokolo mosusu bameka nano kobeta mbunda yango na tolo na yo oyeba soki esalaka mpasi soki mpe esalaka eloko nini boye nde ezalaka seke bien yango nde esekisaka bino na bandako boseka mwa moke ya rubrique image du jour ya lelo fabrice bakaza pasita bwana bameli bino oyo chez biso tosakanaka te na masolo ya koniata badi sikoyo bozo banoko oyo quel montagne ya Kilimanjaro awa komisuni mpe eza nango ebele te na sani eske tokomi na suka ya journal télévisée ngala facile ya mercredi 12 novembre 2014 avec un partenaire idéologie topesi bino bamerci ebele bana poto bana ya Angola ya Kinshasa ya Congo ya mokili mobimba ndenge bozalaki wana mpona kolanda journal télévisé ngala facile bonzi nangaki ya chef d'édition ezalaki bongo Béché Manda papa ya libandli ya pembe sima ya caméra tosungamaki na ye moko Cédric Kalemba lisu ya nzambe balobi original ya kosamba eza te enda bendaki biso bote na serveur central tozalaki bongo na Blaise Belongo et bon na montage tozalaki na Nathan Siata Gabsi Lunganga le gaucher Blaise Belongo papa na Shekina yepe azalaki wana toza bongo na ba page rose topesi joyeux anniversaire na Rebecca Ndiaba oya botama mokolo ya lelo botama elamu na ba dejimo oyo bonheur kalai na honneur kalai bango pe babotama mokolo ya lelo joyeux anniversaire na Fanny Kusaka ye pe abotama lelo topesi lisusu botama elamu na honorable Charles Katala ye pe abotama lelo nzambe apambola bino nyonso bambote ebele na Olivier kuna na FPI ye alalaka te kaka mpona kotala journal télévisé ngala facile topesi mpe bamerci ebele na Fanny Mandina ya bafani oyo alatisaka toujours biso alembaka te bon retour au pays Fanny Mandina kasi nga mpona lelo mutuna eza te esesepe eza nango te linga facile umela kaka tokwa moyen te nga mpona lelo Blaise Belongo papa na Shekina mtema Diego Kao na pasoki Ce programme vous a été offert par Orange. Merci na bino nyonso
surtout bafidèle téléspectateur ya journal télévisé en lingala facile ndenge bozalaki ebele botikolanda journal na bino oyo ya impact na idéologie zambe mpe kokoli koko miaka ya bajournaux télévisé nyonso tu na kati ya république démocratique mobimba mpe lisusu na koyebisa bino ke bolanda kaka bozala na confiance na yango parce que eza journal télévisé number 1 na kati ya Congo pour azopesa bainformation ya kitoko soki oza na besoin osinformer ozwa bainformation ya bien oyo eza vérifié ezaka awa nil par ailleurs tikana esa bino nayebi ke bozelango joueur so oti na vita imana mazembe lupopo renaissance po bayeba ye ayebana il faut qu'apete une équipe nationale il faut apete une équipe nationale po bayeba ye ayebana neti nga na opete une équipe nationale mais na tuni est-ce que yo zobetaka bien mon directeur asitumbo tika na yebisa bango bamabe makasi pourquoi lelo elo moso eza te mais bondimaka mpe ba bozoza yanga nabima na gauche nabima na droite to na limo Blaise Belongo monteur designer bakisela lisusu andro grammaire po ayebi mosala ndenge osakana ti batito babiloko ya ndenge na ndenge sala kaka chimie moko